c'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Oshina Rambo, Azo formé sergent. Oh Aoune, Aouna Baba, Aoune, Aouna Baba, Tshisekedi Tshilombo. Bandeko bobimi ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo la mokolo mwa lobi pe mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bapibiaki bongo bayiba député ye moko président bimiko mwana 73% et ye pe la ba député ali bongo moto ya Yambo pour lobiaki ba député nationaux ya IDPS bali bongo 81 députés ba balongi likambango deuxième ya bongo MLC na 48 députés nationaux ba balongi likambango 3 ezali AFDC bango pe balongi likambango na 30 députés AFSC bango babimbo bato ya misato bato ya bana ye bazali AA bar INC bango babimi bongo na 26 députés nationaux pe tozali bongo bato ya matano bazali bongo likambo ya badepute oyo bandeko na ngai bondimela ngai eyali bongo likambo ya pasi moyemo okosala na bandeko ya biso baye ekolo Congo bato ya matano nayebisi biso baalliance oyo mosalamaki awa ba AZA eyali ne makambo bayike ba ACA oyo likambo ya bango babimi bato ya matano na 18 députés nationaux AAC bali bongo bayike bar soki palu na komona boye bango babimi bongo na 18 députés bango pe bato ya motoba bato bakokali mwa mingi ba AAA CRE au likambo la République démocratique du Congo ya bandeko na ngai ba alliance ebele ba parti politique ebotamaki mayike lokola nguba na mboka oyo ya démocratie te na mboka oyo ya la développement te na mboka oyo ya le côté mais boko yo kala ba AAE ba AACC ba AAB na Congo na ngai ba on ba bimi na 18 députés ba AA yango bali bayike AFLA bango pe ba bimi bongo la bango na 12 députés lokola komona awa to ali bongo bato babimi bayike bonatanga bato bayebani nouvelle la zwi bongo musika ya Jomi nouvelle la parti cher ya mwana mboka Mozito ya zwi bongo 17 députés le 17 députés to koli ka été ba Blanchard babimi to koli ka été ba Joël babimi to koli ka été
président Polaire babimi na kati po ete bazwi bongo 17 bango bazwi bongo 17 député na kati etumba oyo ezalaki kasi bango bayibaki masini te babimi bongo 17 nouvelle élan tokenda bato bayebani baalliance bali bongo bayikende kolama na kati ya république démocratique du Congo mwana mboka Moïse Katumbi ye abimi na 21 députés ensemble ensemble bali quelque part ensemble 21 députés kasi babwaki epe aza suka likambo ya Congo bato yebi te ta mosusu bachifraki kaka babosanaki pamba te tokomona ete nouvelle élan ezali na 17 batie ye likolo azwi na jomi ensemble babwaki ali bongo na 21 députés mais babwaki ye na c donc na bolandisami ya solo ensemble ali bongo moto ya masato po ete ye moto to ya mene po ye moto abimi na 21 tomoni ya 30 bali kuna ya nini donc bato bazwi bongo bango wana bali mpe bayike baoyo bazwi zwi kasi moto abimi bobele na moto ezali bongo IDPS parti cher ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo oyo akitana epai ya papa na ye ye wana alongaki bongo na 73% kolandisama Moïse Katumbi moto ya babale moto ya masato Martin Fayulu Madidi moto ya minei na 1% ezalaki bongo mwana mboka mozitu ya nouvelle élan lelo oyo mozitu mpe a rapporté 17 députés ensemble bazala 21 députés Bemba Gombo la partie na MLC bango bazali na bango ya babale kasi tolanda nano Lucien Boussia MLC nini akolo. Avec les décisions récentes prises par la Commission électorale nationale indépendante d'invalider certains candidats, les esprits tordus choisissent d'imputer à d'autres candidats des faits sans preuve et dont la seule motivation est de nuire. Le ministre du Commerce extérieur, candidat à la députation nationale dans la circonscription de Boudjala dans le sud Ubangui, Jean-Lucien Boussa Tongboa, est victime d'officines politiques dans ce sens. Sa réputation est mise à mal par une vidéo virale dont les auteurs sont clairement identifiés. Il a donc choisi de porter plainte à la cour d'appel de Guémena au sud Ubangui pour que ces personnes répondent de leurs actes. À l'issue d'une campagne aussi harassante, il est toujours des gens mal intentionnés qui, convaincus de leurs propres échecs, veulent entraîner des innocents dans leur chute. C'est visible à Boudjala. La justice va trancher pour établir l'équilibre sociétal que tentent de mettre à mal ces individus. Il existe des coffres forts pour l'argent, mais il n'en existe pas pour la réputation, a dit Félix Ouazekwa. Il faut que la justice sévisse et que le coupable paye le prix. Mbote bonjour d'abord bato bozo liba pour ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko de la chaîne de libération océan du Congo et pas auto kabo ba Congo mani et pas auto pansaka to sasaka et pas auto bela kamota papa le moloto ekita eziki samisa nyonso ya baloka ye Congo et pas oyo to analysaka ensemble et pas auto ça bon éveil patriotique et pas auto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to lokola ka peuple congolais na bolema et pas auto chaka litona nzete po ete to benga malamu et pas auto ça comme ça là Jean-Baptiste et pas auto comme basinzi ko mettre kambela ko lobete tango za ma beto te mais biso banso po ete to bundele ko wa biso République démocratique du Congo ezo bon somengo et pas oyo to mokundola ka maloba encore la biso les laboureurs la biso béché fille de laisser ni place que la mer repasse et pas auto tellement ferme fidèle pour la cause là que les seko ya République démocratique du Congo ezo la monte religieuse ngonga ngilele bandeko ngo tombe chassa et baby bato ba tombo ki ndenge na ko yebisa bino balobi bakolinga na bango yango te batie mutu bakata baboma bango olwezi ya lopesi bwangwa boyi na Congo central opesi bwangwa boyi na Kinshasa awa ekotoko bino moko bokomona ete bato balobi bakondima eloko poka utiko sala bango te bakondima yango te pe na yebisi bino mboka kimia na lolenge moko okoye koyeba te mais arrestation likolo ya arrestation likolo ya arrestation to ali koyeba te nini ekolekela biso na kati ya République démocratique du Congo pamba te bato bakokoto moroko bato bakokufa bato bakotelema poete na yebisi bino balobi tokoyoka te mama jawa salamu alaikum le musulman na ngai bisika boyela South Africa na mboka gilo mpinga nana ya mpinga Guy Merveille kitoko papa na mama équipe pour la terre des États-Unis d'Amérique mana ngala kunya de la ngai awe ezali mbutu bato balobi jamais de la vie tokoyoka te biso tokoyoka te ata bobo bibiswe tokoyoka te bana balobi bakoyoka te
lelo toyebite nini ekosala mama na ngana punya dola ngai lobi kula toyebite nini ekoleka la République démocratique du Congo yanga mokonzi toyebite mon mère de Brune le konyo kosala parce que on est tous avant missionnaire en tout cas le peuple congolais balobi bafwa bashala pambate ezali kama mabele ezali kambo bakotika te oye monani bakonzi masoni ya boete oye monani bakonzi mate alors toyebite risia kokita na makasi pona kokota likambo yango toyebite banani bakoya bayi bafilika mususu bakotia maboko la kati ya République démocratique du Congo po ete likambo yango esila po balobi dictature oyo ezozala sikoyo Mobutu akosa dictature oyo ezolinga esalama Mobutu akosa balkanisation oyo toyebite po Mobutu seseko abunda etumba ya République démocratique du Congo tozona papa Etienne Tshisekedi nini alobaka na biso. Monseigneur le Président, honorable conférencier et chers collègues, je ne saurais terminer ce mot de présentation de candidature sans réaffirmer la nécessité absolue de restaurer dans notre pays les valeurs morales et spirituelles sans lesquelles aucune société moderne ne peut connaître un vrai développement. Aussi, le gouvernement de transition fera-t-il tout ce qui est dans son pouvoir pour mener une lutte acharnée contre les antivaleurs sur lesquelles la Deuxième République était fondée? Notamment la corruption, la concussion, le mensonge érigé en méthode de gouvernement, la cupidité, le gain facile, l'égoïsme, le matérialisme et j'en passe. Par ailleurs, l'état de droit doit être sauvegardé et tous, nous devons faire montre du plus grand respect des institutions de la République telles que définies par l'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la transition et les recommandations de la Conférence nationale souveraine. Car dorénavant, cet acte et ces recommandations constitueront le socle de tout l'édifice de la transition. Pourquoi l'histoire se répète? Mais pour les gens qui ont opposé Papa Tshisekedi a quitté, Papa Tshisekedi est un vrai opposant, Papa Tshisekedi a malmené Mobutu, Papa Tshisekedi a sali makambo oyo mutu moko asali tete na liwala ye Papa Tshisekedi a ndai koloba bino moko bolandi wana Papa Tshisekedi insulté Papa Tshisekedi injurié Papa Tshisekedi bolobaka lokota le français biso français ya mwa litengo boye Papa Tshisekedi aligiti mais boni bino boloboko mo décider la loi boni boloboko mo décider la loi boni bino boni batu bapema te baloba te ba revendiquer ba droit te makambo mabe boye salami na mboka pe bolinga boka biso binoko to bande koloba bino batu ba onome bino boza relevable moko servir mboka na biso malamu te mutu fois méritaka likambo ya nomination likambo ya kocha mutu wala kosekatele ya bisio Kabila nganda be mutu lobi obi asolo babi Kabila feti boko kosala te alobi tala eloko yebisa ba Congolais bandimaki te ba Congolais mbambaki mabanga ebongo lelo bosuki wapi bino moko ba Congolais tande bobomi mboka na bino moko ba Congolais wala maloba ya Kabila ngai te o abibile bobenga étranger ndeko moko akoti ya kokoma ya Kabila koseka yo moseya kiba Kabila kiba seni kana ko moma na ko panda ndende mo panda sama na ko bobe mo sola c'est la kosi ba pona mi alaki ya malamu ndeko boni yo kotika le mission na tango to la ta boyi na biso to biete mokili elinde malamu te Kongo na biso kanyakeleki Kongo na biso mawa ale bolojwa tobela ki atoyima problème koza ya malamu te nani ayokaki tobela ki ana problème mbenga tobima problème koza ya malamu te
tobengisaki bapanzi sango tobi modèle to monene Denis Kadima mapona meyo kozana mo ya malamu te Denis Kadima tala bisiko memi Congo Denis Kadima tala bisiko memi Congo Denis Kadima bokoti tribalisme na République démocratique du Congo biloko Mobutu Binde Tumba ya 44 multipartisme ya na République démocratique du Congo ba parti politique comme bonio ba parti politique comme boni et bongo pona ni bato muso ba cité mo ko ici bango te pona ni bato muso ba cité ba ko ite pour bango bali banani pour ce que bango ba kwa ça veut dire qu'il t'a beaucoup de kokwea mais oh kasi boloni nini lobby boko diriger pe banani mosala yango boko sala lolenge kani po ete biseka yo soko zaka mabaku boko boma boko kanga bongo boko sisa ne batutu nekolo boko sisa ne batutu opposition écoutez le pour revendiquer la droit bako s'opposer na likambo ba monité eza na kati na bilo moko boza ko s'opposer eza na kati na bilo moko boyoki mabe bolobi boza na taille ko sepela te pamba te mapona na bilo masalami mabe boza na taille ko sepela te bo sepeli na bino te bo sepeli na bino te po ete bomoni ete tine réalité bomoni ete tine réalité po ete ba sepela kala likambo ba mériter ndeko na ngai pas sepela kala likambo ba mériter. Peuple congolais, on ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Peuple tala likambo comme la maboko na yo. Peuple likambo comme la maboko na yo. Congolais passe le coup la passe. D'ailleurs tozo lo baboye. Dans la saki bino, les zibalaboule. Ya tshela biso itaga mama moka lela bi mama sela mo yo ngala bila butu la go batela mo ndako la biso diga ya mo pe dindi zong sela mama tala. Ya saliye loti kalake Ok, data. Ine mongo. Ah, ne suka kisasa ngo. Eo kisasa to yaki o. Wapi ba député o. Visite. Ba député wapi bango. Ya sali. Oh, toko sa de tourisme te. Odi la wana. Ba député bonsoir otala ndeko ba otaba ndeko te. Siko ne ya moto comme na Kisasa doit venir échanger. To comme siko na langage à village. Ouais, to za kata Itaga, to la kata Itaga donc Fleuve Itaga. Fleuve Itaga. Donc on se mona. Oh mon là surtout donc et là donc il dit donc il resara te. Jo fils, ozolo baté hein. Ya saliye o bande kokuna otikalaka voilà imite maine gobeta.
bandeko maman missionnaire na plus rendre la boca neta bébé faut que le moto ba ko le monde ba bien mon pour mon année Congo so que mon mère de Brune en Autriche maman la jolie la Suisse maman Samuel maman Dolo hein Congo la biso papa Michael maman Célestine papa Alfred na maman Clarisse la patrouille la mort nous vaincrons le Canada totele mama Congo mani totele mangonga ya ngoyo totele ma botika ko tulanga boni président eli akovala ndako to kolinga bimate poto boy na biso président ya kele boloko to boy président li babuma ye to boy likambo e po ba ibu opposa nyoso kanangi do eza passe ba ndeko la ngai ba yo opposa ezali passe ba yo opposa ezali passe to déclaration de l'habité ce que ezali ya ndeko kaka wazaki na Moïse Katumbi azolakisa le cas de basoda bazali pourquoi biloko bon. Écoutez, vous avez les vidéos, vous avez les forces de l'ordre avec des lance-roquettes chez Moïse Katumbi. Ben, vous attirez les conséquences. C'est pas des forces de l'ordre que Moïse Katumbi s'est réquisitionné par lui-même. Et ils sont dans une propriété privée. Selon d'autres informations, il semblerait qu'il y aurait des instigations de pousser la population à manifester en l'encontre de la loi. Donc, les codes congolais disent qu'il y a instigation, il faut encercler la résidence de Moïse Katumbi. Sont sérieux. Les gens manifestent sur la voie publique. C'est là, c'est sur la voie publique qu'on met les forces de l'ordre. Donc en tout, c'est simplement de l'acharnement. Écoutez, tirez toutes les conséquences, mais c'est de la provocation. Peuple congolais. Zala moto, ozala nyamate. Misolo mikoli amekosilisa. Ebongo lobi na yo. Epa ya Nzambe okoloba nini. Oto okosala lelo. Ebongo lobi. Ebongo lobi. Ebongo lobi. Bosepeli bobi to changer constitution comme seta. To kosala boy, to kosala boy. Seko na seko. Seko na seko mobuta beta 32 ans. Azwa seko na seko te. Muza yaki ya wala ba Rwanda azwa seko na seko te. Mage utakanda ke kontra ye. Abenga ba Rwanda. Kabila yo azole seko na seko te papa. To bunde tumba ya solo. Yo ko sepela ka so sepeli no soleil. So tondi yango. Bongo Nzamba lobini. Okoli okotonda seko la seko. Ba programme Angola na boli ya botambo bona ita remission ko komia bilo mamoda Angola la mokitene Florence Amatondo bido. Bisika so bozali Nzamba pambola bino, azana bino. Association comité de maman Victanese Nzamba pambola bino na mokambi yango mama Tete Rebecca na ba mama ngai Madeleine ba apela kati mama pasteur Yvette Mongomba Miss Bilole Nzambe aleka la kopambola bino bobunde tumba ya Kongo bosunga to benga na to sala makamwa na mère de Bruno to telema Désiré Botuna na mama Elisabeth Botuna na Australie papa la G3 na South Africa Guillaume Pinga na Lopinga Guy merveille qui to ko prompt rétablissement na na pe ba merveille pe ba na o papa la mama Peggy Lomboto na Ponto na banansi kuna bino bisika boalenza ba pambola bino baneli basele to bunde tumba ya République démocratique du Congo bobunda to telema tango yango. Merci. Nakabuya l'homme puissant échange pour l'équipe qui vient de prendre le rétablissement n'a pas que Dieu directeur à recherche stratégique et pourquoi pas sans nous comparer avec nous sur la mission. Congo nous appartient. La paix doit quitter nos esprits. La patrie ou la mort nous fait croire que vive la République démocratique du Congo. Soulèvement et Bélébéla. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso.